Mes chers compatriotes, mbote na bino nyonso, moto bomesana konandanga tango nyonso. Awa naza kolakisa bino que l'artiste congolaise Tchala Mwana, il a été arrêté vers 11h et libéré à 16h sur l'ordre de Félix Tshilombo. Alors bandeko, toko tchaka mwa ba commentaire na distraction oyo bazo kotisa na mboka. L'ennemi est malin. L'ennemi, je vous l'ai dit, est malin. Et tikalaki muke bitumba ebima entre ba mama ya Kananga na ya Mbujimayi. Bandeko, l'ennemi est malin. Azo sala tout sikoyo apanza baluba ya Kananga na ya Mbujimayi. Po aibi histoire. Aibi histoire que batona mi bale kala bazala na ba guerre mo wa sanate entre bango na bango. Bazoko apprendre histoire wana kutu yena na botamite. Bazoko apprendre yango ayeba vraiment bandeko boza la prudent. Bandeko nangai boza la prudent. Bon ben voilà. Alors chers frères et sœurs, chers compatriotes, ndenge na lobi toza la prudent. Tchala Mwana akangamaki na vers 11h na ANR bakendaki na ye concernant à propos ya nzembo oyo autaki kobimisa oyo asitaki koma motu te. Alors ba présenter vidéo mo kuna oyo eza na kati ba Fayulu, ba Kabila, ba Tshilombo tout ça. Ye alobi ke oyo nga na yebi yango te. Nga na bimisaki nzembo na tengi koma motu te, mais oyo na yebi yango te. Alors bandeko nanga, bango moko bayebi ke makambu oyo ye aza koloba na kati ya nzembo wana eza ko concerner bango parce que faux diplôme akoya kozala candidat te 15% aganyaki te bayokani batie tango ngana bandeki koloba yango owa pasera mukongo oza tribaliste oza haineux. Nalobaka na bino ke rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Luc 12:2. Parce que ngala mingi makambo ekomami na Bible. Bandeko narina yebisa bino ke ndeko moko autobe yanga lobi pastor mère assassinée kotala 0482 to 0483. Bandeko na yebisa bino ke tokota na ba mwa moko ya mabe oyo ezokitsa bato na sama bele. Donc naza trop pris penza kota makambo nzambe. Na lobaki yango ba musu ba comprendre te. Alors ndeko pena insister bien pasteur ko na yebisi luko sala tele o mobwe. Ndeko merci yango nazo sala mais prochainement o yebisa mère ke soki na bimisi azla namke patience. C'est vrai que peut-être pesa faute nanga moko na mesene seki bino ndengo wana. Alors pour na kolonga mbala moko eza facilité, moi aussi je comprends. Allo bandeko ngai nazala ba commentaire belé na chat. Personne ngala tie ba commentaire belé tala aza pasteur aza tribaliste aza haineux. Wane kuma pesa nzembo na kawana. Mi bandeko okoko zwa mwinda opelisi yango bomi ona sambeto ba omona ke kuna mwinda ezali. Lelo oyo baluba bayo comprendre o banture Tshisekedi bayo comprendre que déjà yango ezo betama eloko ezate Tshilombo pesa na mbongo te bana batata likine bakongo lela pasi. Oui mais non, photo kabwana. Mais Tshilombo a été clair devant tout le monde. C'est ce qu'il a déclaré en substance
qu'il n'y aura pas de rupture entre moi et FCC. Bandeko, eloko ni ezoleka na consultation oyo nani azosala nabosani terme soki ya mwa makambo eza ebele na motu bato Tshilombo azoyamba ezoleka nini kuna ezoleka ndenge nini kuna soki bokoti okutana Tshilombo yo oza mener abengi yo alobi na yo bon ndenge crise oyo ezali bino omoni ndenge nini yo omoni personnellement ndenge nini ndenge tozotraverse crise oyo donc soki okutani na ye kuna likambo koyebisa yango wana yo bani oloba soki yo olobi kaka ke non il faut bokabwana okata alliance oyo eza kolie yo na Kabila bakozwa nkombo na yo sikoyo bakomi yango kote moko kote mosusu batia yango mpe à l'écart mpo bapesa yango na service ya empoisonnement donc nkombo no fo ekende kuna donc soki oke kuna soki bango bakokende kuna bayeba deja ke kuna oza na droit koloba te ke alliance wana ekufa to esala nini tout ça keba sinon te nkombo no baotiango kota liste ya bato ya oyo bakoempoisonne voilà alors bandeko na ngai nakolakisa bino baimage comme d'habitude eza mawa baimage bokomona to nalingi nalobela nani ndeko Joseph Sita ndeko Joseph Sita Nsonizeno aza nani aza cofondateur parmi ba cofondateur ya IDPS bato nyonso oyo bayebaki ye bakanisa ye ke soki Tshilombo aleki ye vraiment kozwa portefeuille moko azala même ministre mais malheureusement aza Congo il a été mis de côté baluba azwi place wana mais ye nde moto akompagnaki ne Mwanda Ntsemi epai ya nani ya Félix po azalaka porte-parole azalaka conseiller na ye direct porte-parole aussi je crois peut-être azalaka pe directeur ou bien responsable ya Bundu ya Mayala donc tango Félix amonaki ye ayebisi abi Joseph vieux mbuta Joseph ozawa oui naza olongo na IDPS habité na longo te naza toujours parce que Félix ayebi attaque wa cofondateur ya IDPS tango Félix aza trop jeune abana on a toujours mbuta Sita Nsonizeno na papa na ye na groupe ya bato yo basimbaka IDPS alors Félix a dit bon lokola ozo sunga mbuta ne Mwanda Ntsemi tosala boye yozala représentant légal ya makamuto etali Bundu ya Mayala na Bundu ya Congo so tozana besoin ya contacter bango alors tokobenga yo comme ça to sololi oyo etali Bundu surtout de Mayala pour les politique oyo nyonso etali eloko ya ne Mwanda Ntsemi oleba kende balamo pa ne Mwanda Ntsemi ye mutu akobano sala makambo wana nyonso déjà c'était convenu jour bomonaki ne Mwanda Ntsemi na Félix Tshisekedi na gauche na basi bomonaki nani mbuta Sita Nsonizeno alors lelo nakolobile mingi te parce que tout a ko na ye hier lelo pe il fallait so na ne Mwanda Ntsemi mais peut-être to ba bengaki ngana za ya olala voilà wana ezaka mo loko eza flash na pesibino mikoloko ya peut-être to kolobila pe ka moi mingi pona nani Sita Joseph Sita Nsonizeno soki ako kende côté ya Lamuka ou bien ndeni parce que na Lamuka plateforme wana Kongo azate alors to ebité soki Sita Joseph Sita ako kende kuna to ndenge nini na koyebisa bino mikoloko ya alors bandeko na ngai na banzi to kota sikoyo ba mama ya baluba ya Kananga basiliki na Kisasa batie pression moko esenga ke vraiment Tshilombo abenga kuna ba libérer nani Tchala Mwana donc eza na bato o ba comprendre ba keba iloko yo eza piège bitumbe ko bima awa entre bato Kananga na baluba ya Kasai
donc on peut-être divisé, donc il serait souhaitable il y a libérer. Voilà, elle était aux arrêts. Maintenant, elle n'est plus aux arrêts, elle est définitivement libérée. Alors, bandeko nangai, namoni que au lieu bo namoni eloko moko awa mais na perdre yango. Lokola na perdre yango, eza sous l'importance te ya ko tia yango, mais bandeko na kolakisa bino eloko moko nga na comprendre yango bien te balobaka na Chiluba. Ndeko moko bolandaki video nanga numéro 0482 tangu nzembo wana ebetaki bomonaki tata moko alobaki ya muluba alobaki na yeke o bakokangama toza na état de droit makambo esalama ya somo. Alors lelo na tongo deja batindeli nga mutu moko autaki kobenga nani autaki kobenga tiala mwana nazoyoka azogangeli na ndenge moko ndire mwana ye ndeko epesi nga pasi. Vraiment toyebaki bandeko na biso baluba boye te, mais là tozoyeba bango na ndenge moko que baza comme si sona lobi susu ekuma comme si ndenge bamindele bana obenga biso ntango bamindele tozalaki na bango bazoloba barbare na évolué atona bino mona bandeko ya baluba comme si vraiment baza barbare. Mama mokolo boye obengi ye oza kogangila ye neti mwana nayebi te soki eza papa oyo tolandaki hier ou bien mosusu me ya moluba aza kogangila ye na ndenge moko ozalaki na tata na ye Tshilombo Kabila le père okomi na Kabila boye après tellement alobaki na Chiluba bakamosu na comprendre te mais na comprendre ka wana ke na ebandi na bana comprendre pour alobaki na français. Mais après abandi koloba na ye yo tata na yo ozalaki na tata okomi na mwana yo boye aloba ndeko na kotiela bino kaka po botala ndenge azogangila mama mobimba tiala mwana aza mwana moke te okogangila ndenge wana te. Et puis il faut muluba yeba ke autorité nyonso bafingaka ye mais bongo biso bapaster bazofinga biso bazokosela biso bakaba marque na marque bongo yo kutu mutu oza no mutu toloba kaka mutu physique maboye tango yo oza responsable ndima bafinga yo. Ce n'est pas que so bafingi yo boko lokanga mutu so bafingi yo boluka ye bokanga ye balobi mpe na yo te bafingi mpe yo te mbala moko bino moko boza kose reprocher na quelque chose ale boko bokanga ye mboka ope badirige yango boye te bandeko na ngai te badirige yango mboka boye te makolo awa makambo kaka ya nini ya confinement awa ezobebela ye bato bazoloba ya marque na marque bakomersa baotosilika bameno biso kovandaka na ndako te yango toyoki peut-être lundi bakomersa peut-être bakosala aloba ndeko bolanda yango. Allô? Allô? Bonsoir Yachal. Bonsoir. Bonsoir Yachala. Bonsoir monsieur. Oui, c'est bien moi, Eddie. Je t'ai parlé le matin dans le message et puis tu m'as dit de te rappeler. On m'a dit que non, tu étais au studio. Oui. Quand je ai rappelé, on m'a dit que tu étais au studio. On peut parler maintenant? Je viens de sortir, oui. Tu es toujours occupé? Je ne suis pas occupé là, je vous écoute. Oh, ok. Oui, le problème est que nous avons besoin de faire que tu puisses faire pour nous une chanson familiale. Je ne sais pas combien, tu vois, les 11 000 là que tu as dit, c'est un peu trop. Il y a Charles et tout. 11 000 là, on va bougner. Vous avez combien là? Même nous, 7 000 dollars. Combien? 7 000 dollars. 5 000? 7 000. Non, mettez-moi 9 000. 9 000 c'est muito bonito, Charles. Oui, moi, 5 000 comme ça, tu peux pas me.
tukeba mushinu tunga kutumina makuta ko msango wambira wanyimba kwesha makuta mwabao ubie ungambira na shwa nyuma kutuma ku western na anye shingenze bisho Bueno, si no me dan mucho clase, dan para última uva, bueno, que dan peixe. Se tu dá você muito de já lá querendo. O dia que me dá ele lá, que tá ali, dina dia do eu, dina dia família, o de mama ne dana. O dia do de, mas não dá de muito bom montar muito well. Só que tu vai muito idiota. A gente doit vous dire, on paye les studios, je paye aussi les musiciens, je paye disons les programmeurs, je paye tous les gens qui viennent tourner là pour jouer. Et puis, il faut même que les clips, les clips pour M. Doukaï, c'est pas bien pour 7 000. Akajisi ya chala mushuju jabulo bwa monju yetu tuluke mwanyi misambo ayi misambo mimpa yi chala mwana tuimbile uloke shabantu ba chala na maguta tumo ko showe maguta ulo maguta ku yahambele Ayise chana mbe wato udumba sasa tibika kintu mwenye zekilipo ni chini. Ki problema nye ya pinyeo udame nyonse klipe ni chini musambu abune dumwenza wa chisege ju dumwenza wa uhende chisege jeu muchitombu mwebamu ulwele mezo wa chitombu chebabu nyinu weba bujubutubuka bwenza musomele chitonga mu weko nombu mwana to chala mwana mukotwama mweba wewe ndumba wa chingi bakusanda kujikabila kabila mukusanda wewe usanda Joseph usanda kabila Desire lelo dwimbile chisege ju wata chisege ji yesa chisege ju mulunda weba chisege ja chumoni kulota mashala ujinezo mwanza jufu musomele bega cha mukotwama mweba wewe mukotwama mweba chala mwana bunyinu weba kambeka chumo munyama chubu mundu ja bunyinu webamu wewe tutushikishana nebe wewe mujomba babilu mujibana babaluba ujumva bi mukotwama mweba chala mwana bunyinu weba bumata mashwa matisa ba matala kuyulele to nyama mashama mweba bunyinu matakweba malembe lemeza usona makaka ande kwa chubu mundu chini nyama chuluwa ndumba mashama mweba wewe mashebe chubola mabele malembe lemeza mubingwenda chitombu cheba chilembele lechala mujishima jamba kwa chumuna chubola chala mwana bunyinu mweba bununga mvaji chala mwana bunyinu mweba bununga mvaji mwana fuji eba milembe lemeza musombele bya mujiwadi bya dendo chichingi ndumba wewe nyama wewe kwa trawa chisage wewe masheba mabola ngaja mbunyino chichingi yeba yayi wewe chala mwana chibola nani chiwewe chibola chulo manyonzi $1000 wabunyino wewe bujubununga abo ele munu kubunyino wewe banungela mujubununga chibola wovus vumele ganji nozoka kueta to chibola chinyama administration buju mutego wewe wakula na mashala mwenzi jufuje na musombele ngumba bebinji chibola chibichi chijingi matrice ba matala la chibola chala mwana mashama wewe mashebe wenga yeba anteta chala mwana umecha kukweta to akuhechi mubole nyama mashima bole nyama musenju ndumba umeka to watu numero yebe to wega sanju watu shi numero yebe bwanyi tukwambile binyi bwanyi wewe muju kambile wega sanju amba bwanyi udumweza musamu awelulile kuji Felix Chilomu chisegeji kibwalu kai to akuhechi chibole nyama mwana muju bunyini weza musombele ndundo abukule wewe watu bahari nende bukule wa mwamu bondo chibola na nshi dishimba jebe ya mbunyino mwana kwenye mutengele kama wewe ka mbunyino chibola Badego obomoni bino mota mobandaki na français que tolingi osala biso banzembo bayoka na 11000 bakiti boye kotona kwa kiamote koto na yebiamote nazomona nayoka ne agangile niama c'est quand même grave dit maman mobimba boye ozobenga ye pour bani niama obani d'abord na kokosa ye ko betela biso banzembo tout ça les restes kuna bakoti na monoko mboka na bango bobe biloko mboka na bango biso na bino toyoki te peut-être badlu bande ba koyoka soki vraiment lobinini vraiment na otila bino ka biloko nazala biloko ebele na ko commenter te bon tonanda soso mwana muluba koki kwatwa moyo tanda ya shile bashobe ukei kwata kuminwe akabila mwana muluba koki kwatwa moyo tanda ya shile bankambo ukei kwata kuminwe akabila mwana
bukata inotanda ya mwangile muselo ya kabila mashi waimwanga wetu shila wanji mwana Joseph Kabila tusaka kufuatu ipono nanka kabila imana bui mwako kikwatu wa moyo tujinawe batwe bana bakaji wa kiluba tujinawe batwe bana bakaji wa buluba ibukata bandeko omboka ndeni oyo mboka ya ndenge ni bandeko na ngai bomoni ndenge vraiment alors alobi bolanda bamama oyo na Kisasa ya Kananga artiste munene wakwetu njiburu bwa memi bya nyukure kulomba bwani bamulekela uja artiste muimba bien artiste mutu mwanya panse wenda mu misambu ijiwe kabe nani ni muimba bwani mupenda to njiburu bwa tetu kulomba bwani bamulekela epui mutu jikonvalesante mumukira kukusama kukole njiburu bwa tulomba bajiba kukwata bwani bamulekela bwani ayekunzi bandeko. Heureusement Chilombo a intervenir à temps opportun, sinon te elinga ko beba ba owana ba uti komona bazaba mama ya Kananga bozoka nde bazoganga libérer en tout cas basala ki tout ke ba libérer parce que soki ala bakanga ki bati otike la prison ndeko elinga za vraiment mobulu. Alors na kochela bino eloko ngo ba uti ko tindanga susu botala soki eloko yo eyesi suma kabo grave omboka ya ndenge nini bandeko miko suma kabo na makabo pesa katina mais c'est pas possible de sikoyo oyo batie bakato belé siko bazokendela ngo ke eza tchala mwana mutasali yango alors que o bato musu mutawa monter yango bandeko bolanda. na regretter, ngamo tema passer.
bandeko bato ba travailler loko yo siwe comme na charge ya tala mwana donc nzembe lobi na clair mais ye a cité na ekoma mototé loko la cité na ekoma mototé je crois que donc vraiment qui ne tondi et tondi na bata marque oyo vraiment ezama mingi donc c'est pas la peine hein voilà attention Joseph Kabila Kabange arrive comprenons là bali miana wakatembo Kabila Kabange jula mukatanga mema mbujimai kana nje mula bo kumwakijile ni jisanga Jones ni nene bonsu ba Kongole akijila imwane tujulwa bifu bishintuluka ni biji bishintuluka singa elandaka kaka tonga les fils suivent toujours les gouilles on oublie si vite on critique aussi vite muto alobake mbisi elandaka kaka pesi ma ezocho mais kabambale atikala la potopoto te. Son silence parle mieux que 1000 personnes. Biri changé, n'habite à changer. Il est un goût artuchonné à Congolais, il est tourné. Kabila, Kabange, on a tué Jésus en laissant Barabbas. On ne coupait pas l'arbre qui t'avait sauvé la vie. Les jours où tu fuyais les bifles. Kabila, on a usasi minanga. Wahele batila muyolo. Wahele kujake wa msake mambo. Kunkawo yufika jiso nisimo yiwa boyankanga wanji ufikulula ni ufika monka koma kashetuka kabele katere muno watere mwinekanga hamayi maya bashala kyasekezeke mbako nenda nkarutula kotoheka lufula amba nkuchwala bibi usokondane mpepo ukondane mpepo ubiye ndege yebo nyinzo ya kufanya kisangala comprenons dora Kabila arrive bandeko ebi ke eza mawa mingi vraiment eza mawa likambo te minute mpe sili Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Déclaration politique. Nous, militants permanents du PPRD, avons appris avec regret depuis dimanche 15 novembre 2020 les menaces de mort proférées par les personnes non autrement identifiées contre notre Mamou Tchalamouana. Ce lundi 16 novembre 2020, des éléments des services de renseignement munis d'un ordre de mission se sont présentés à son domicile et l'ont arrêté pour des raisons politiques. Dans le souci de préserver le climat de paix, en ce moment où notre pays traverse une crise politique, exigeons sa libération immédiate et sans condition. En défaut de quoi, l'opinion nationale et internationale devrait en tirer toutes les conséquences et acter des dérives dictatoriales qui s'instaurent en République démocratique du Congo pour imposer le silence à ceux qui pensent le contraire. Fait à Kinshasa, le 16 novembre 2020, les militants permanents du PPRD. Mingi Mingi, Raïs, Raïs, Mingi Mingi, Raïs, 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 victoire Joseph Kabila, président national, Aza, Azali, Pea Kozala, Bisope, Toza, Tozali, Peto Kozala, Elongonaye, Nazambe. Bandeko, où est son bocate? Vraiment, ils sont bocate? Ah! Aïe, 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 aïe. Nasengi na batu bazana motema makasi te bata la vidéo te et puis nazo beta sete awa quelle que soit appartenance politique na ngai mais nous devons dénoncer les mal po batu musu bazo kanza on dirait que chef de l'état a commis magicien a eba place nyonso mabezali ce n'est pas ça chef de l'état za magicien te anoma ba ministre bisika ba noma batu bisika na bisika ba po ba batela mboka po ba salisa mboka ba sunga ye. Je me répète que le chef de l'État n'est pas un magicien comme disait le fait maréchal Mobutu. Après na lobi bota na relation image moko po mona muta kufi na Kingabwa po Kingabwa sa munene na mai depuis
Nga nazalaki te nazalaki na voyage na kiti kaka na butu ya lelo nde na kiti na butu na 1h du matin na Kinshasa. Mutu ça fait 2 jours akufi na mai, on dirait ministre affaires sociales azalaka na ye te, on dirait pas ministre intérieur azalaka na ye te. Je me répète que awa tozala makambo ya mboka. Oyo azala motema ya kotala te atala te, vraiment nasengi no bolimisi tozolakisa oyo mpona koseka kor te. Tozolakisa bino totala ke bato ebele balingi mboka te. Yango nazolakisa bino image oyo toza na kati ya Kingabwa, na kati ya mai. Botala mutu toutolo kotala mai depuis 2 jours akufi. Depuis 2 jours botala ngambe ya mobali ndenge akomi. Il faut mboka oyo toloka ke changer. Mboka oyo il faut changer.